Maintenant, tous mon identité, il y a ancien président Moko, où il y a la pacte dans le monde des ténèbres, où il y a Kotsa Congo dans le monde des ténèbres, marque de la bête. So, l'identité, il y a Combo Naye, les noms là, Joseph, les fameux Joseph, les autres, ça dit 6 lettres, Désiré 6 lettres, Mobutu 6 lettres, puis c'est déjà 666. Ndenge na fait ça va congolais. Ceux qui basent dans mato ya koyoka, bayoka. L'identité, c'est même venu comme ça à l'esprit. Si on totalise bien R anani, R il y a Tshisekedi, nous sommes 4. Mobutu nous sommes 6. D'ailleurs Joseph 6, Désiré 6, Mobutu 6, Papa ça qui est 42 mois, 4 6, Mobutu ça les 32 ans à pouvoir, 3 fois 2, ça les 6. Donc moi c'est pas 6 monsieur. Alors, qui comme l'or, enflammez-nous du feu sacré. Enflammez binoni. Du feu sacré. Quasiment ton moya moto zotanga, ya moi qui ça na bon moya pas les gens n'arrivent pas à comprendre. Qui comme l'or, enflammez-nous du feu sacré. Enflammez binoni. Du feu sacré. Quasiment ton moya moto zotanga, ya moi qui ça na bon moya pas les gens n'arrivent pas à comprendre. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité socio-politique et économique de notre pays. Mais le Colaboébi depuis un certain temps, nous avons notre frère avec qui nous partageons sur les révélations de notre pays. Un pays prophétique, un pays qui a plein d'histoires, un pays qui se trouve dans le plan de Dieu. Selon le prophétie au Baloba depuis Simo Kimbango, ti Batomisu Super Maël, la France, Fanon, Aloba qui était l'Afrique a une forme de revolver, mais la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui fait que cette gâchette ne tire pas? Qu'est-ce qui fait que le pays ne décolle pas? Voilà pourquoi toujours qu'il est Elongo Lissusunan de Konabiso King pour parler, décortiquer les révélations Oyo et Kopé Sabiso Nzela pour que Congo Oyo et Fungwama et Tombwama et connaître et sort Nango Landisa Nenge Bisakoli Yan Thomas Simo Kimbango Alobi. Une fois de plus encore le lot Tozo Yamba frère King bonjour. Bonjour Papa Trésor, bonjour Nabalandinho sur la Vision Plus Télévision Oyo Bazo Landabiso depuis un certain temps dans le monde entier na peswa Omote na kombo ya Nzambe ya Simo Kimbango Nzambe ya ba 4 frères messagers de Mbinza et Nzambe ya Papa Nanga Paul Malouzi. Ok, dernièrement, la fois passée, nous avons parlé de 4 prophéties Simo Kimbango sur la RDC. Nous avons parlé comment Ezoko Kisama, on a parlé du 4e président qui est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mais l'autre zongo le bel qui lui sur l'autre fois que les armoiries de notre pays posent problème et ça la source il y a blocage il y a cannabis. Est-ce que vous confirmez cette thèse? Oui, nous avons confirmé yango et puis tu as écrire parce que Congo est un pays prophétique et ça le Bamboka ni sauté. Alors le Congo est un pays prophétique et ça na lignée nango est tracé selon le plan dédié. Ndenge Nzamba loba yango et puis ndenge Simo Kimbango loba pendenge ba 4 frères messagers de Mbinza Ozomona, na ouvrage Oyobazo, Loba Awa la destinée prophétique pour la République démocratique du Congo. Et ça livre Oyobima depuis 1978, na 4 frères messagers de Mbinza main, sorti à deuxième version nango, et Kobima le 21 à mois Otozali, Oyo livre Otozanango. Tokokuta histoire wana izana kati. Il y a destinée prophétique ya Congo, ndenge ni Nzamba trasa yango. Ndenge ni alakisa ba directive ya Congo fo etambola. Donc na ouvrage ezana makambu nyonso wana. Simon Kimbango loba oyo ba 4 frères messagers de Mbinza bazo loba et puis oyo nga nazo koma notamment na livre oyo eza affiche livre nanga accomplissement prophétique pour la République démocratique du Congo. Comment ba prophétie wana ekokisami yango to partager qui l'autre fois et oyo tozo continuer ko partager lelo. OK, ça va. Les armoiries de notre pays. L'histoire d'abord est armoirie dans Bokanabiso. Où est-ce que les problèmes se posent? Les Camerounais, ils ont le col à Nengalobaka, français Balobaka. Et le Ronini, ils ont ça le col à Libanga, Nakatia Sapato, à Congo pour que Congo ait développé des armoiries. Pourquoi les armoiries? Les armoiries à Congo, ils ont posé problème notamment à Congo. Parce que le Congo est un pays prophétique. Les Amboka ont une vision ensemble comme la seconde Israël, au côté il y a évangile, il y a temps de la fin. Pour ébimisa monde na souffrance pour na retour ya Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ndenge ba 4 frères messagers de Mbinza bazoloba na ouvrage na uto laksa tout à l'heure mais na kati ya ba armoirie oyo ezana mutu moko aleka na mboka na biso akotisa Congo na monde des ténèbres otolobela ki l'autre fois il s'agit de Joseph Désiré Mobutu otozomona d'abord le marque de la bête ototanga ki l'autre fois to mona ki histoire ya coronavirus malgré tout aussi lisa ki angoti mais histoire ya marque de la bête wana ezala déjà na Congo. Ça fait longtemps, peut-être, na 74 wana tant makambo e bandi, il y a histoire où il y a Zaïre, biso tozala kiti. Alors toko kuta makambo belé oyo
Zaïre et Memeli biso na mboka Congo o ils ont bloqué Congo lelo sur ba armoirie o tozanango na lingi tozwa écriture mukie totanga estima nango toyeba problème ya ba armoirie ezawati tozu mukanda ya Apocalypse 13 eza soko monite ko nimate Bible na yo Bible nanga Apocalypse chapitre Apocalypse 13 18e verset éthique et sika o totangaki l'autre fois pour le coronavirus. Et ici, bisoni na 18e verset. Et tout le monde a en Congo. Comment est s'accomplir marque de la bête soine? Problème est ça. Ok, ça va. Apocalypse chapitre 13, verset 18e verset. 18, ok. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok. Bible dit que c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Maintenant, tout le monde a identité. Il y a ancien président Moko, où il y a la pacte dans le monde des ténèbres. Où il y a Kotsa Congo dans le monde des ténèbres. Où tout le monde qui l'autre fois, s'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Tout le monde a identité. Comment il était le marque de la bête. Donc, mon bout a déjà marque de la bête. Spirituellement. Spirituellement, au Congolais bayebati. Et lelo est la marque de la bête, monsieur Linga qui s'est répété dans le Congo. On a déjà le coup la temps en Zambie c'est Kokisamaki, moi marque de la bête on s'est répété zati. Donc Linga qui zongate, mais na lingi ko révéler histoire wana te pona koboya makamususu, te bi que justice équitable na vanité, na mboka na biso nde na zolo bana ba émission moko na Congo mon pays libre TV. Est-ce que tous en la justice équitable na Congo? Donc tous on a awa Joseph Désiré Mobutu. Joseph Désiré Mobutu oazaki déjà marque de la bête. So identité ya kombo na ye. Les noms là Joseph ozomona les fameux Joseph. Les autres ça biso 6 lettres Désiré 6 lettres Mobutu 6 lettres pesi biso déjà 666. OK. Qui est le marque de la bête. Maintenant to komona makamnine oya salaki comme marque de la bête o ekotisi Congo na souffrance. Donc, Joseph Désiré Mobutu valeur numérique ya ba lettre et pesi biso 666. 6. Ouais. OK. Donc valeur numérique ya kombo ya Joseph Désiré Mobutu et ça 666. Maintenant tozomona parce que ba biso dans Apocalypse 13 18e verset, c'est ici la sagesse que celui qui a d'intelligence calcule le nombre de la bête. Et eza kombo ya mutu. OK. To bimisi yango to moni kombo na ye comme pesi biso marque de la bête. Caméra zoomé mutu zomona Joseph 6 lettres Désiré 6 lettres Mobutu 6 lettres. OK. Et pesi biso 666 et maintenant to yeko zo biloko maintenant ba armoire zo poser problème na Congo. To zi Apocalypse 13 deuxième verset et lobina bisonim. Kaka esika kombo na ye ebimi wana wana 18e maintenant tozongi na deuxième verset nango au début. OK. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. OK. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. OK. Les dragons lui ont donné sa puissance, son trône et une grande autorité. OK. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Mais léopard wana toza na été ce que tali Mobutu tango ye na Congo a instauré qui armoirie le léopard que le oui totem na ye o eza comme devise comme armoirie oyo to ça la lelo que le marque de la bête oyo batangia to tangi na 18e verset to calculer combo na ye maintenant to zongi na 2e verset to moni elembo ya ela ki biso marque de la bête et les dragons lui donna la puissance et l'autorité bon moni comment ça qui très autoritaire et ce que ozui awa na verset 4 bazo ebisabisoni. Verset 4. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. OK. Est-ce que oyebi ndeko trésor ngana yo tant wana tozaki encore ba gamin tozaki na ba âge tozana ngo lelote ba papa na biso ba yembela Mobutu na mboko yo parce que bête apesa ki autorité ba adoraye or ba zo adorer le marque de la bête sans le savoir. Mobutu elombe Mobutu elima Mobutu le baptiseur nana kokani na yo ozomona façon nini babanda ki ko adorer sans le savoir que ba zo adorer le dragon que le marque de la bête. OK. Sans que batba yeba yango. Et na 5e verset avec Sabisoni. Oza na Bible parce que le lona lobaki ngana kotanga te je préfère yo tanga ngana banda ko limbola yango. Apocalypse chapitre 13 ka. 13. Tozaka na 13 wana tozo kenena yango sur le marque de la bête. Marque de la bête lelo boluka qui révélation de comment ebisenga lobi est-ce que makamazo lo bana ils ont mis appuyé sur quelle parole?
sur quel verset? Est-ce qu'Azo blasphémé? Bon, on le dit à chapitre combien? 13, 5e verset. 5e verset. Ok. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui. Okay. Pendant 42 mois. Okay. Mais yoka siko histoire ndenge et baluki. Le 42 mois, on a sur le chiffre 4 et le chiffre D, et on peut s'habiller sur le chiffre 6. Ok. Et puis s'habiller sur le chiffre 6 parce qu'il y a deux chiffres. Ok. Alors, ceux qui osent au moni Mobutu azalaki ndenge azaki très arrogant. Ceux qui ont le bas liboso ba ningatala discours naie liboso ya tribune des Nations Unies. Oyoka discours moko arrogant et autoritaire. Ya ngonde ezalaki identité naie. Ya ngonde ezalaki identité naie. Maintenant ceux qui toyo kozwa na sauté parti wana toye na plutôt 9e verset et zoïpsabisoni Apocalypse 13 toujours. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Verset 9. Ok, ceux qui mutazana mato ya koyoka, ayoka. Ndenge na zoe bisa ba congolais. Ceux qui bazana mato ya koyoka, ba yoka. Frère, il est aux Bapéana, Bapésa qui est 42. 4 plus 2 égale à 6. Kasi yango totanga na kombo. Pourquoi Mobutu ça combien d'années? Asala qui 32 ans. C'est aussi 3 fois 2 égale à combien? 3 fois 2 et PCBiso 10. 3 fois 2 pardon PCBiso 6. Et PCBiso 6. Donc ceux qui sont totalement bien. On s'est même venu comme ça à l'esprit. Si on est bien, il y a Tshisekedi, nous sommes 4. Si on Mobutu, nous sommes 6. D'ailleurs, Joseph 6, Désiré 6, Mobutu 6, Bapesa qui est 42 mois, 4 6, Mobutu sali 32 ans à pouvoir, 3 fois 2, sali 6. Non, moi je suis pas 6, monsieur Bima. 6, monsieur c'est Obima. On a tout le monde en maintenant, tout le monde a ses mains, tout le monde a balodi. Donc, si quelqu'un a des oreilles, ce qui a ayoka. Soki mutazana motema kondima andima. Soki ba congolais bandimi ko balingi kondima liloba on azopesa comme message to débloquer Congo. Mais soki baboyi to kotikala na situation tozana. Et nazo continuer koloba. Si Félix Tshisekedi alingi a délivrer Congo, fa yoka ba moins connu. David hein, pour a libérer Israël na maboko ba Philistin. Mutaye baka yete. Na papa oya ye moko biologique abosana kiki azaka na mwana moko abatela bampate. Ayeba te, ayeba ekutu koloba français malamu te. Lokola biso ba moins connu totanga na biso te ba villageois tozana besoin pe bato ba yeba biso te. Ceux qui ont besoin de sauver Congo, faut que ba moins connu, ba moins considéré. Parce que tant on a le accord FCC caché au sala 2 ans, pasteur moko afinganga pasteur Kas que naza zoba naza mayelete, mais lelo na sengaye droit de réponse. Tango kokisani azonga na plateau pour to débattre akima. Vous avez na plateau. Na kopé ça yo même archive parce que naza na archive na ngani so et ça na Congo mon pays libre TV so bakoti émission ya liboso te ya mibale tozaki na révérend pasteur Bijou na pasteur Kas na canal Congo télévision na plateau ya Ndeko Doudou Montiri. OK. Akima pasteur Kas Kasongo. Il y a église primitive. Oui, il y a primitive. Église primitive papa Ndeko King Azosenga yo ozonga sur droit de réponse aibisaka bino ke FCC caché ça la 2 ans. Bondima ite bofinga izoba mais lelo sali 2 ans et kabwani siko yo lobini ni pasteur Kas Ndeko King yo na zosenga yo droit de réponse quand même. Aibinga bien archive pesa na otike. OK. Et puis na PCP moté na comment nzambe na biso malgré ba divergence ezo kabola biso kaka ya ba vision tous en la même vision té mais nous sommes des frères, il n'y a pas un problème entre nous personnellement comme ça. OK. Alors donc le doit affaire 6 affaire lelo ndeko lelo ozolanda biso l'autre fois Olanda qui émission ezalaki chiffre 4 net ozolo bela chiffre 4 président Félix Antoine Tshisekedi azali 4e président comment numériquement azali 5e mais spirituellement azali 4e te démontrer qu'ango mais lelo sous ba révélation zo bimela biso awa sur l'ancien président de la République Joseph Désiré Mobutu ndenge nini azaki marque de la bête les ba révélation frère King azo ça biso c'est vraiment c'est très profond bino ba kozo landa biso déjà bo banda ko aimer déjà bo liker émission bo partager en opé pourquoi pas bo mi abonner pe na chaîne pour bozo ba révélation pour ko ba monsieur za na ebele et okoba monsieur za ebele. OK toye maintenant na 10e verset azolo banini. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, qu'il soit tué par l'épée. Mobutu a pouvoir na coup d'état, il peut besoin qu'il pouvoir na coup d'état. Voilà. Omoni? Mobutu a pouvoir na manduki parce qu'azala qui chef ya armée.
ou chef d'état-major, il y a forces armées dans Mboka Nabiso. Ça là ça fait beaucoup d'état. Il peut besoin de pouvoir na Mandu qui nanzela ya Laurent Kabila. Omoni? Et maintenant tu as 13e verset et yebisi bisonini. Na ligne autant na Bible na yo et na la sabande ko maintenant problème ya ba armoire na biso. OK. Apocalypse 13 verset 13. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Si ko bandeko bazola nanga ndako oeza ba différents drapeaux ya mboka Congo. Na 1900 avant indépendance na 1877 si na 1960 tozaki na drapeau moko ya drapeau ya étoile moko. Au Congo belge bana osala. Na 1960 oyo comme na drapeau ya 7 étoiles. Na 1963 to comme na drapeau o toza nango lelo o eza les fameux marques de la bête aussi. Oyo nyoko la Congo batoyer bien ngote. Oyo Mobutu a drapeau besoin ko la Congo. Oui, ezonyo ko la Congo to mona ngo plus tard to kene malembe. OK. Et tant to ko longa na drapeau oyo de 1971 ti 1977 to comme na drapeau oui 97 plutôt. Na 1997 to comme na drapeau o ya flambeau ya Zaïre. Yango balobi wana te Apocalypse 13 ebisi bisoni. Onde ko na biso ko to boké tu ala ta na simbana. Ebisi biso elle opérant des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la vie des hommes. Apocalypse 13. Akiti sa moto na bomo ya bato kasi moto yango tala siko drapeau o ya Zaïre na kati za na flamani. Moto flambeau. Flamme ya moto. Siko hymne national ya Zaïre oyeba lo bango nini? Naïga Mobimba. Zaïrois dans la paix retrouvée. OK. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. OK. En avant fièrement et OK, tricolore. Tricolore, enflammez-nous du feu sacré. Enflammez binoni. Du feu sacré. Kasi moto ngo ya moto zotanga ya ngwa kitsa na bomo ya bato les gens n'arrivent pas à comprendre. Pas comprendre te. Zongi la bien. Toi zongi la partie à refrain là? Oui. Tricolore, enflammez-nous du feu sacré. OK, tricolore enflammez bino du feu. Totani Apocalypse 13 18e verset. Totani 2e verset, totani 4e, totani 5e. Et toyé maintenant na verset 13e. Alobini. Il fera des prodiges. Des prodiges même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Du ciel sur la terre à la vie des hommes. Akiteli bino sans les savoir batwa oyebate. C'est là siko. Alobi tricolore enflammez-nous du feu sacré. Ça veut dire ce feu là est sacré. Sacré à qui? Sacré à la bête. Ça veut dire c'est un feu spirituel. Sacré à la bête. C'est un feu spirituel. Oui, spirituel, nous avons des anges. L'ange des ténèbres et l'ange de lumière qui est Christ. C'est comme ça le monde est dirigé. Déjà de sa base, déjà le monde a 666 alors Nasus moro jair maïmi balé. Donc déjà les bandes dans 666 fait sacré wana, c'est des ténèbres. Des ténèbres et enflammé bino yango tozo tang apocalypse parce que tozo décortiquer yango. Et les 666 wana toye comme on a lisusu awa. Total 666 c'est comme on a 3S. Si les gens veulent savoir, les 666 et comme on a 3S. 600 et ça S moko 60 et ça S moko 6 et ça S moko ça les 666 les 3S c'est seco où ils ont fait ça biso les 3S faking c'est seco les 3S bah S misato qui est les 666 600 donc 6S 60 S 6 S et on voit, oui, quand même, 6, ça veut dire avec S, 60, S, 6, S. Les 3 S, c'est ce les 3 S, abrégé. Et ceux qui te disent maintenant, il y a un Zaïre, mais la biso, et Koti Congo n'a pas. À ça, les zaïrisations. Zaïrisation, Zaïre comme fleuve. Tu as un naufrage au Salamana Tanaï. Zaïre comme république, il y a un côté Congo dans le monde des ténèbres. S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Bah ça li pacte dans le monde des ténèbres. Bah il y a les marque de la bête oeza le léopard oezo nyoko la Congo lelo. To comme on oeza devise oyo Félix Tshisekedi a osale la lelo. Que le marque de la bête oyo Joseph Kabila tika ki na ebisa ki binoke. Il est le fils spirituel de Joseph Désiré Mobutu. Na livre nanga nazokoma Joseph Kabila Kabange est le fils spirituel de Joseph Désiré Mobutu. Dans quel sens? Tout le monde a yango na sens nini et aussi sur le plan physique à sa fils spirituel. Il y a papa naye Laurent Désiré Kabila. Tant aux histoire physiquement fils de Kabila mais spirituellement fils de Mobutu. Oui, tant aux yango
tozotanga awo mona makamnini ezoloba kaka na apocalypse wana et Zaïre comme l'argent na 1991 pillage salama na mboka na biso ebe eza pona mbongo babimisa mbongo moko oyo bafuta bandeko na biso basoda papa na biso Etienne Tshisekedi aloba bolia yango te et ye pas sumuka tokomona pe aussi histoire ya Etienne Tshisekedi comment aza Moïse na Congo mais akotaki kanate parce que asumukaki tokomona yango prochainement ebi bandeko misu balinga année prophétique frère King nde point nde bandeko bazolanda biso abalingaka te na docteur Tshisekedi. Écoutez les leaders maximum hein les professeurs plutôt les premiers docteurs en droit ngana zako bengaye les professeurs tournesol parce que c'est un vieux na habité niveau ya sagesse na intelligence azaki na maintenant on a lobby ki asumukaki faut batuba yoka na lobby bien il est le Moïse ya Congo oyo nzamba pesa ki mission Etienne Tshisekedi azaki na mission particulier pour na mboka Congo aza lokola Moïse abimisa peuple ya Congo na Égypte mais à côté à terre promise pour asumukaki tokomona na libanga ye pas asumukaki yesiko asumukaki parce que tant apesi mot d'ordre ke bali ya mbongo te et mbongo wana tant apesi mot d'ordre ba papa na biso bazaki na temps wana ba yokaki parce que azaki muto yo azaki ko incarner vision ya population ba yokaki ba boyaki etant ba boyi bandeko na biso ba soda ba futaki mbongo basaline ba piye mboka côté na souffrance ye pas sumuki yango akotaki terre promise te to mona tant to comme na temps ya obeta histoire na ye petit à petit les autres zolobela histoire na yete et maintenant Zaïre comme l'argent et côté ici mboka na souffrance pillage oyo les loba entreprise nyonso et koya Zaïre comme république bazui ba entreprise publique nyonso ya mboka basaline bapesi ba politicien ba bandi ko détourner pour un intérêt à parti politique na bango impair mboka salini et koufi et maintenant tala bilembo yango oyo tozo continuer ndenge to uti koloba wana la bête que je vis était semblable à un léopard le léopard d'Isaïe oyo bozo mona lelo justice peut travailler que le marque de la bête marque de la bête est léopard ou bien mais yango te devise oyo tokomona yango quel est le vrai devise ya mboka Congo tozi léopard balobi aza marque de la bête OK léopard aza marque de la bête siko lelo tozo utiliser bozo luka Congo est développé Congo qui est liboso donc il y a une contradiction entre action Félix Tshisekedi en tant que président de la République à Salaki il y a pour livrer maboko na ipana nzambe mais pendant qu'il a les mêmes armoiries tozo tanga yango tozo na Bible tozo décortiquer écriture parce que na yebisa kibino Congo c'est la seconde Israël et histoire à Congo c'est dans la Bible toyeba Congo na Bible ce qui lelo bato belé bazo croire évangile te pour nanine pour ba pasteur occultiste ba criminel ya Congo ba même évangile a recevoir les miracles mituka bandaku mabala ko kende poto bon nga na lobaki vision nzamba pesa kinga o ba père fondateur nanga ba 4 messagers sotali livre zawana au mona affiche nango liboso c'est les drapeaux du Congo et ba commune la destinée prophétique pour la République démocratique du Congo. Mais papa ba commis juste une question qui me vient comme ça là oui. Ba commis destinée prophétique du Congo lobi drapeau pesa pas problème. Et ça problème mais ba tché yango parce que na minito yango neto zana yango ouvrage bimi na temps ouvrage ebima na 1978 ezaki na drapeau ya Zaïre ozomona tant to commis ba renouveler oyo eza copie nango oyo ba inauguraki yango le 21 awa le 21 mars bandeko nyonso pe balingo zo ouvrage yo eza disponible bako benga frère King bako komelanga ba okuta ouvrage et ba okuta makamini eza na kati ouvrage oyo tant basali copie to che drapeau tant on peut to koma so to changer drapeau to changer yango pona minute yango ne to za nango comme drapeau comment de façon prophétique boko mais déjà non mais tozo la kisa tozo lobate au moins ba che trompette ezo sonner trompette siko ezo sonner po batu ba yoka OK ba yoka ba comprendre message attend OK parce que tous en année prophétique ya mboka Congo aussi moi qui m'a appelé ça prophétie maintenant léopard au que le marque de la bête na ligne to décortiquer avant de décortiquer léopard yo tozo kota na Bible tozo ni na Apocalypse 2 les lois de Bible Apocalypse 2 to bani na premier verset ezolo bani Apocalypse chapitre 2 verset 1er je peux le retrouver OK je l'ai écrit à l'ange de l'église d'Éphèse
Voici ce que dit celui qui tient 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ok. C'est lui qui détient les 7 étoiles dans sa main droite. Okay. Qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ce qu'on total les véritables drapeaux à Congo, parce que na ibisibino, au moins les drapeaux à Congo, drapeau il y a 7 étoiles. 7 étoiles au yango totangi kuna. O ya zotambola na 4 il y a 7 étoiles, plutôt au milieu de 7 étoiles, et qui a le 7 chandeliers d'or dans sa main droite. Yango aussi. De vrai drapeau à Congo, yango est dans la Bible. Yebisanga na monde entier, mboka ne na drapeau à 7 étoiles. Bon, on va vérifier. À part les Congo, exactement. C'est que donc, Kabila était spirituellement éveillé, si on dit Laurent Désiré Kabila. Pour nous, Lyon. Naebisaki yo sur David ou ba jeune émission liboso na salaka awa. Na bebelaki yango bato yo bazwa indépendance. Ba Lumumba bazaki ba jeune bazaki na drapeau ya 7 étoiles. De ba libéraki Congo na émission lekaki tolobaki Laurent Désiré Kabila yaki na ba kadoko bazaki ba jeune. Lelo aussi ceux qui Félix Tshisekedi alingi a sauvé Congo. Faut courir na ba David, ba jeune prophète sur le plan spirituel et ba jeune politicien, ba jeune journaliste ndenge bozali. Ba occultiste wana te ba criminel wana te po ba sauver Congo te ba yebi vision Congo te. OK. Alors ce qui toye ko zonga maintenant drapeau o yango to moni o commandé na Bible il y a 7 étoiles. Maintenant to zwa kaka apocalypse wana to zi troisième verset et le bina bisoni Apocalypse chapitre 2 dès toujours troisième verset 3. OK. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ok. Quatrième verset. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ok. Cinquième verset. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Ok. Alors, Bibo Sanin, on se repentir non. Et tu continues dans verset 6. Donc, il faut pas Congolais zonga na premier amour na yo eza drapeau na ya liboso. Faut pas zonga wana. Faut pas se repentir ba zonga. Sixième verset le bina bisoni. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Ozana biloko oyo ngana salaki nini na boyaki. Èvre ngana yinaki ya Nikolai. Biloko nzamba boyaki na Mobutu que le marque de la bête, le léopard que le marque de la bête oya benganaki, oya boyaki aboakaki. Mais lelo to zongeli yango moni tant Laurent Désiré Kabila yaki, tant qu'il azalaki déjà soufflé spirituellement. Ayeli biso devise to mona lelo ezolo belanine. Et maintenant na devise wana tangu Joseph Kabila yekozwa pouvoir na sima liwa ya Laurent Désiré Kabila azongisi justice peut travail. Pourquoi na ebisa kibinoke il est le fils spirituel Joseph Désiré Mobutu nde azongisa kibiloko wana yango alobaki je n'ai pas réussi à transformer l'homme zaïrois à devenir l'homme congolais et je n'ai pas aussi 15 personnes d'entourage nanga. Pourquoi zaki na 15 personnes d'entourage na yete tant comme na kobeta histoire ya Joseph Kabila sur la spiritualité to komona yango. Et toye kozwa Joseph Kabila pas une histoire na tokokuta yango malembe toye kozwa 8e verset et lobina bisoni 8e verset. Oui, kakawana 2 verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. S'il faut coopérer avec le diable pour que le Congo reste uni, je le ferai. Et les lots, tu sais que d'ailleurs, je remets ce pays entre les mains de Dieu. Mais oso retenir biloko nzamba salakini. Aboya ki lobby, justice peut travailler nzamba boya ki amoko le marque de la bête. Mais il y a retenir en haut. Oyo, batikela ki na prédécesseur na ye. Oya witokeni. Et vous croyez Congo qui est libre? Mais je vais poser juste une question, parce que tu vois que nous allons continuer avec les révélations. J'allais juste te poser une question. Qui est-ce qui inspire Armoirie à Mboka Nabiso? Parce que ça s'échange comme ça. Est-ce que vous n'avez pas Nabiso et vous avez un parlement et initiative en vous avez? Oui, les armoiries, armoiries, eza lokola elembo ya mboka na bino. O ezola kisa bokasi ya mboka na bino. Biso siko Congo eza pays prophétique. Hein? Bokasi ya mboka na biso eza léopard. Tous les lions de la tribu de Jida. C'est qu'au total, awa, le véritable devise Yamboka Congo. Okay. Félix Tshisekedi Lelo a lancé devise naye au Azoloba l'état de droit, hein? L'union sacrée. L'union sacrée balobi ngbo sanganite. C'est que justice peut travailler à la sangai. Justice peut travailler. Wapi sacré o ya seigneur na union ya bato eza wapi.
bosangani ya bato ezawat. Et quoi na kimia? Non non, c'est pas ça. Poto zwa kimia futo sangana nan. Ngana yo soto sangani te to zwa kimia. Futo sangana nan poto zwa kimia. Tant to ko sangana. Vrai armoirie à Congo eza oyote. Vrai armoirie à Congo, voilà, yango. Mais bimilo quoi, obimisi yango vraiment, obimisi yango intentionnellement flou. Na bimisi yango flou par rapport à version na zwaki, mais c'est pas un problème. To décortiquer yango armoirie o elobinine. Démocratie, justice et l'unité. Ozomona na katawa eza na maboko misato. Maboko elingi ko laksanine. Mukongo mungala muluba muswahili tant to ko simbana. To comme un seul peuple. Nde toke ko luka pe na este wana. Tant bandeko baza na Kivu, na ba oba uta Congo central, na ba oba uta Équateur, na ba oba ko uta na Goma kuna to sangani biso nyonso. To salini, toke ko luka pe wana. O ezangi na Beni, o ezangi na Butembo. Poto lukape futo zala eloko moko. Futo sangana l'unité ya peuple congolais. Ce qu'on a carte justice peut travail au unité ya peuple congolais ça. Union sacrée siko awa. Vision ya union sacrée awa. Et ça se représenter wapi. Et ça était donc le véritable devise à Congo yango qui est les lions de la tribu de Jida. Oh zomona awa et ça. Les lions de la tribu de Jida. Démocratie, justice et l'unité. Donc, devise au Kabila les pères. Ok, non seulement Kabila les pères, avant l'indépendance, il y a les lions de la tribu de Jida, qui ont les 4 faces de Dieu. Parce que Congo est un pays prophétique, au Nzamba Pona. Le Kola Nzamba Pona, on fout tambola. Na ndenge nzamba zo senga o eza écriture na yo futo tambola ndenge wana les 4 faces de Dieu futo tambola na les lions de la tribu de Jida o ya ko diriger Congo. OK. Et ensuite a ozomona o eza mandalala eza na papa na biso moko que son âme repose en paix alanga nzembo moko ayembaka tabulei Congo ya makasi mutu ya nkoi Congo ya bwana pembe ya nzoko kasa ya mbila omoni Congo ya bwana kasa ya mbila te siko kasa ya mbila o eza une sagesse fleur armoirie beauté wana omoni o ezo memela biso mais awa so total ozomona likonga ezo boma tous les jours. Na Beni, pourquoi les gens meurent tous les jours? Les Congo yango ezoboma. O ezomona eza ivoire. Ya nzoko. Toso nzoko beto ivoire au hôtel. Oko ya chaos sur place. Eza lokola okutani na bifle na nzela beto ivoire na ye au hôtel mapenza liseke wana e beta yo. Yango nde ezoboma bandeko na biso, futo changer biloko yo. Yango nde ezoboma e léopard oyo. Azo profiter na makila wana. Azomela makila wana bandeko na biso ba couler tous les jours na est pays. Donc ceux qui to lingi to sauver Congo futo zonga na les lions de la tribu de Jida et to zumandalala oyo kolo na ba fleur tout autour ya ndaku na yo et memeli o beauté le long de votre trésor so olingo bala madame na yo o memele fleur rose o memele likonga te na ivoire te o memele fleur rose. OK. Omoni o memele fololo oyo ezola kisa elembo ya kimia to ya bolingo. OK. Et na kati ozomona maboko oyo salinde na uti ko expliquer yango bondeko unité ya ba congolais ana bakomi démocratie yango ya zoloba état de droit a ba lobi justice la justice qui élève une nation la justice qui est Dieu lui-même qui est le juge suprême oya ko juger mokili ba criminel spirituel na ba criminel politique oyo bazolinga otika Congo te nzamba o juger bino parce que na yebisa ki bino les 3 sortes de morts. OK. Tozo continuer na et nasuka unité ya peuple congolais. L'union sacrée vision nango yango voilà le devise la union sacrée ya zoluka bande rozolanda donc vrai armoirie en mboka na biso démocratie unité justice et l'unité. Donc na on a bilo mususu bima ba dolité naissance ya nani vraiment ko décortiquer même soko italien na naissance oyo Mobutu abotam na 1930 maman ye mabotam na 1924 so du 1930 na 1924 et ça n'est qu'à combien il y a 6 ans. Ozomona quel mystère. Bon histoire et car il y a 6 ans. Est-ce que moi on a 6 ans pour bout? Nous sommes déjà à 6 pour 6 c'est bien. Maman est mabotam na 1924, Mobutu abotam na 1930. Quel phénomène. Donc moi on a 6 ans à Boti. Et puis c'est ce chiffre combien? 6. Bizarre. Et ça je vois de l'ité et comment on a 9 lettres. Comment on a 9 lettres, 9 et 6 renversés. Donc c'est un mystère. Toi aussi ça, toi aussi ça. Exact histoire ya corona. Ah, on coronavirus on a parlé à toi la moté. Voilà, tous on a parce que minutes et les sociétés combien de minutes? Toi c'est qu'il y a 4 minutes qu'on a pour aussi ça.
Toujours 11e verset. Nous sommes en train déjà de chuter. 11e et 12e verset. Et ici, quand on écoute maintenant l'histoire, il y a Joseph Désiré Kabila, plutôt, il y a Joseph Kabila, Kabange, comment a fils spirituel. Joseph Désiré Mobutu Poya Ozongisa, devise à justice pour travail, na drapeau. Bah Mobutu c'était le quoi bazan mayele. Bah qui ceux qui bazong ici drapeau ya Zaïre, bah tu vas comprendre facilement que esprit ya Mobutu Saline et zongi. Moi bazong sa drapeau ya Zaïre ezate ba yeli biso maintenant drapeau oyo. Rouge eza makila oto mona ki kuna na drapeau ya Zaïre wana. À partir de l'indépendance. Oui, ou flamme ya moto wana. Oyo sopa makila bandeko na biso lelo futo longolango, futo koma na jaune oyo eza ba richesse na biso, na bleu oyo eza la paix. Donc photo longola rouge soto lini makila SCC na Congo etika kotanga photo longola biloko nyos. OK, Apocalypse chapitre 13 verset 11e verset tout mon eska nini Joseph Kabila Kobini. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Puis j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Moni tango yaki na ebandeli alobaki muto ya memi maki abundakate aswanakate mais pour atika pouvoir fallait aussi mukenda sala nini fallait des chèques kapangala sala nini fallait chez Béa sala nini omoni ndenga bimise elongi ya dragon au début ayaki na elongi ya mumemi maki likola mutu na suka nango amemeli biso elongi ya dragon. Suite nango et koya na prochain numéro place to komona pourquoi mariage na bango fallait ça la 2 ans et pourquoi azanga ki ko changer l'homme congolais, pourquoi ba combataki Félix Tshisekedi tango to ya kobeta histoire ya Joseph Kabila et pourquoi il a sali 18 ans Mobutu asala ki 32 ans et pesi biso chiffre 50 tango e koki. Ndo moni na prophétie moko ya Simon Kimbangu totanga ki balobi 2016 c'est la fin du ténèbre. 2016 ezaki fin ya mandat na ye. Mais moi alonga na 2016 ezala quitté parce que soit alonga na 2016 50 ans ilinga ke kokati. Ilinga ça là 48 ans non fallait prolongement ya 2 ans wana et ça la ma pour pesa biso chiffre 50. Tant chiffre 50 c'est koki fin ya ténèbres et chiffre 50 on a tant koki donc il est le 50e jour l'apparition à Saint-Esprit Salini et kiti oeza Pentecôte. Ndeko ya Félix Tshisekedi physiquement da yaki lokola 5e. Alors pour la histoire oyo ya ba armoirie le long de ce qu'on a maintenant posé une question comme ça qui m'a été posée par un téléspectateur et pas ndeko ya ba révélation alo ba makamba Congo mingi est-ce que na Congo oyo est-ce qu'un étranger au kamba sumboko na Congo. Papa, le problème n'est pas d'abord il y a étranger et le quand on a le baki yango l'autre fois. Le problème est à cause de la bonne foi. Moni, à cause de l'étranger, Obama aza américain d'origine té. Mais à Cambé États-Unis comment? Le problème est à cause de la bonne foi. Ce que pour ni Congo, le la patrie na yo, faut servir Congo. Donc moi discussion sur ma mikolo oyo kolobagete muto il faut ma président de la République faut azalaka muto azana tata na maman congolais donc ils en a sens té. Donc c'est-à-dire ceux qui bongo faut biso peto boya ko sambela évangile oyo Jésus atika biso po Jésus aza juif. Pourquoi maintenant toujours croire sur la parole de Dieu? On a cette question moko faut longola ngona mitu. Et surtout justice peut travailler au monde na kati surtout le but de décortiquer tête ya léopard oyo auto Salomon et pesa biso ka 666 ba chiffre 66666 so ko limite compter nango au monde tu na 1 minute kuna na 1 minute au salango rapidement 1 minute wana so totali ozomona léopard oyo tala na minu na ye awaza na combien de dents 6 dents 2 na c'est 4 likolo et so ko zui na likolo ya zolo na ye awa oyo eza zolo na likolo na azana combien de signes 6 3 so ko zui misu na ye mi ba réalisation ben na ngona 4 ya tozongela vraiment ben nango bien donc ozomona les léopards 6 dents ce que zui likolo ya zolo au monde oui eza 6 ce que zui likolo ya misu na ye azana 2 traces likolo ya awa eza 6 so ko zui na mpanzo tani au monde opesa biso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là. Au monde, autour les fameux 666. Donc, moyen tout ça là, justice peut travailler en exact bande konangai. Nazolo ba awa, frère King azoya teke po nazana besoin batu ba yebanga non. Ngazana posa mutaye bangati. Mais nazana posa batu ba comprendre vision ya Congo. Ba yo ka message ya mboka Congo ndenge za la tracer. Komoni? Nayaka na moyen ya mutute pona bandeko ebele bafinganga nzamba pambola bango
abaxe la bango lisusu sagesse na intelligence ya bengir po bengir na bango ndezo ça la force ya prière nanga ndezo révolter ngana kende na intercéder na tuna nzambe Seigneur na web sa peuple na yoni. Donc c'est un peu ça et ça m'encourage. Merci aussi na ba o bazo komelanga bazo poser ba question nzambe ya Congo pambola bango dans une année prophétique trop décortiquer prochainement histoire ya Joseph Kabila Kabange comment ça fils spirituel, il y a Joseph Désiré Mobutu. Et pourquoi il y a qui n'a pas pourquoi Zanga qui 15 personnes, pourquoi encore n'a pas Félix Falé ça la 2 ans, pourquoi Félix Falaz à la carte Pembeni naye, tout comme on a yango. Et Félix Tshisekedi non seulement à 4e, mais la vision sur la Bible. Azana ni tout comme on a Aza Josué. Donc fallait Moïse a qui n'est pas Josué à un bâton de commandement. Fallait papa Etienne Tshisekedi à Souka place à Soukaki pour Félix Tshisekedi à côté ça peuple congolais na terre promise. Mais à côté ça peuple congolais na terre promise c'est ce qui a yoki véritable message à Mboka Congoti. Ce qui a Tambusi Congo ndenge ezo senga na lignée prophétique na yangote. Et merci Nabino boyamba kinga ina plateau Nabino. Pona mukola lelo lisusu merci na bandeko yo basepeli ko yambanga na bandako na bango et nazo senga na bango ba s'abonner aussi na Congo mon pays Libre TV et za chaîne moko eska na stoka ka ba archive na ngai de mission nyonso na sala ba vision nyonso na pesa pona mboka Congo eza na Congo mon pays Libre TV bo s'abonner tozala ebele to partager vision ya mboka Congo et na chaîne aussi e yambinga bo s'abonner to koma ebele na Vision Plus Télévision to panza message à Mboka Congo. Merci na ba journaliste nyonso ba invita kanga o ba sepela ko yambanga na ba plateau na bango nzamba pambola bango abakisela bango lisusu ebele musala na bango ekende liboso. Merci na ba dirigeant politique nyonso Mboka Congo o bazo sala musala na bosembo malheur na ba o nyonso bazo linga ko se repentir parce que bientôt c'est la fin histoire na bino. Malheur na tous les hommes dédiés o bazo continuer ko prêcher ba miracle kino lelo. Or to comme na temps oyo Fouko beta kelelo, il y a retour, il y a Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Jésus arrive bientôt. Mais au yébité a okuto na position ni. A okuta yo zote ya miracle, to zote ya repentance. A okuta yo, ozobi misabatu ba nzombo na magorodo, to a okuta yo, ozote ya bolingo, pona bandeko no bazana beni, o bazana butembu. Merci. Nzambe ya Congo, Nzambe ya Simon Kimbangu, Nzambe ya ba 4 frères messagers de Mbinza, Nzambe ya Paul Maluzei, oya père spirituel langa, église Zouami na avenue Louvois 266 na commune ya Lingwala, oye kambami na révérend pasteur Paul Maluzei et le pasteur Daniel Yamba. Numéro nanga eza plus 243 84 76 98 308 ou na compte Twitter nangai Frère King de Kikobo ou bien na adresse Gmail nanga Boko Komelanga na dekingdekikobo2020@gmail.com. Merci beaucoup Nayo. OK. Vraiment 40 minutes paraît peu de choses avec Frère King pour ma révélation aux Zoloba, ce sont des révélations pas seulement troublantes mais aussi profondes parce que quoi ba makamba boye na ibaki te que Mobutu fala ça la 32 les razo bisanga 42 mois et ça les 6 na ibaki te que Mobutu 32 ans de pouvoir 3 fois 2 t'es pas les pays ça fait 6. Donc on comprend que les révélations sont très importantes. Un peuple qui est sans révélation et sans frein et qui est vers la perdition. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jack Kanangi qui est à la prise de vie, à la réalisation et aussi au montage. Merci à Bella Dinganga qui nous suit à partir de Londres, notre number 1 de la chaîne, et vous tous qui nous suivez de partout. Makamba Boyrozoka na Vision Plus. Déjà avec les frères King, ce sera la semaine prochaine, le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien avec les mêmes plaisirs. Bon week-end chez vous. Ciao.